Équateur Mambenga en général, pays Mbandaka en particulier, Sango Oyo Eza Penza Yabino, CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi Mpefumu Yamapata, Azongi Selibino, Bavol Naye Naba Destination, Ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, Nyoso Eza Kosalema, na Airbus A320, ba destination Yaboye, Oko Kutango place Mosusu te, Kaka na CAA, Compagnie d'aviation Oyo ba Congolais Balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda futuka na kwenda vutuka, Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya ba vol kitoko Oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Vous savez, votre téléviseur, la vidéo pour la colonne d'info, la journal, il y a peuple pour le peuple. Merci, la fidélité, la confiance, vous avez continué. Vous avez un journal, la binoto pour la journal pour la question que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à Salaki mardi 10 janvier visite na terrain à différents sites où ils ont retenu pour l'organisation. Il y a 9e jeu à francophonie au Kosali Mabongo na Kinshasa na fin mois à janvier début août 2023. Héritier Mapiné ma Pesibinova précision. Ezalaki question pour na chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayeba na kosasire ke misala ezali kosalema pour na dele oyo elobamaki pambate ba équipe ya francophonie bazali kolanda accompagnement ya gouvernement ndenge nini bazali kosala ba équipe nyonso esengeli bazala au point avant ebandeli ya 9e jeu ya francophonie ndenge ezalaki prévu. Premier ministre a décidé kakate ko kolisa suivi technique et financier pe le sous ko intensifier ba séance de travail et longo na ba différents entrepreneurs pe ba ministère sectoriel nyonso oyo ezali concerné. Pene naye quelques membres ya gouvernement, ya ville ya Kinshasa pe quelques officiels ya Mboka. Premier ministre a visité ki site ya stade Tata Raphaël, stade de Martyr pe le sous ya police nationale congolaise. Na stade Tata Raphaël, lokola na stade de Martyr, misala ezali kosalema et kozala livré na gouvernement avant date oyo ezala ki fixé. Soki tondimeli ba responsable ya entreprise oyo bazali kosala misala de part et d'autre ezali bongo construction à différentes infrastructures oyo ekozala na la discipline sportive ebele pe lisusu ekozala ekokomama na agenda ya 9e jeu ya francophonie mingi penza ba stadium ya ba gymnase pe lisusu bongo na bongo na site ya police nationale congolaise. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a se montré qui vraiment satisfait na qualité ya mosala oyo ezali réalisé na cadre ya coopération RDC Japon. Ezali centre sportif ya judo oyo ekoki koyamba au moins 5 disciplines sportives mobimba elongo na capacité d'accueil ya 1000 places assises p 300 debout. Bijou oyo ezali déjà prêt pour na koyamba baje. Boye commissaire général de la police nationale congolaise Dieudonné Amouri yé accompagné qui chef du gouvernement na visite oyo asepela ki na visite ya premier ministre na centre oyo ezali bongo entièrement mis na contribution pour la réussite ya ba 9e jeu ya francophonie. Liboso ya ba panzisango premier ministre atalisi ke organisation ya misala oyo elingami epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ko rayonner francophonie na mboka monene to pays monene ya francophonie na mokili mobimba po na kolakisa fête ya monene ya jeunesse oyo ezali bongo message d'espoir ezali baje oyo bango balingi koyamba selon volonté ya son excellence président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali kakate po na ko rayonner francophonie na mboka oyo kasi finalement ezali pays francophone moko monene na mokili pe na côté yango esengeli kotalisa fête monene ya jeunesse ezali pe message espoir oyo bango indépendamment ya ba défi nyonso sécuritaire ke oyo RDC azana yango na est na ye. Boye premier ministre lui bazalaki wana na mois d'octobre ya mbula eleki ba prometaki kosala suivi ya misala nyonso ndenge ezali kosalema basali lelo na 2 sites principaux, site ya stade Tata Raphaël pe site ya stade de Martyr oyo ekoyamba ba discipline ya ndenge na ndenge oyo ezali prévu na cadre ya baje.
boye basiti mosusu etikali bako visite yango boye pona premier ministre alobi bamoni ke esengeli kokolisa lisusu misala pe suivi technique pe lisusu financier na batravaux nyonso oyo esengeli esalema de manière ke na délai yango nyonso eyebana kozala prêt pamba te baéquipe oyo bazali kolanda accompagnement na cadre ya francophonie bango premier ministre a remercié bango pe lisusu penepene na ye alobi balingi bapréparatif nyonso eyebana kosalema na ndenge ya malamu boyebi ke penepene ya wana tozali pe kose préparer sportivement pour ngambo na biso par rapport ya ba différents athlètes oyo bako compétir pe lisusu ba préparatif na kati ya oyo wana eyebana kosalema na ndenge ya malamu. Beta bongo masolo mususu président ya Rwanda Paul Kagame a décidé kokanga ba porte pour na ba réfugiés ya République démocratique du Congo annonce salema ki na debi ya semaine ndenge rédaction ya info ngale sali libino na commentaire ya Jadine Malemi. Kobanda sikoyo bosengeli koyeba ke Rwanda ya Paul Kagame bakangi ba porte pona ba réfugiés congolais na locution moko o ezalaki prononcé na mokoli lundi 9 janvier liboso ya ba eli ya pays na ye. Président rwandais Paul Kagame a déclaré que Rwanda ekokote lisusu te koyamba ba réfugiés congolais pour nini parce que pays na ye ezali accusé ya ko soutenir ba M23 na partie est la République démocratique du Congo. D'après Paul Kagame pays na ye o ezali Rwanda ekomema lisusu te mokumba ya ba réfugiés congolais o bazali ko wute na République démocratique du Congo. Abakisi na malwa mosusu ke ezali na type ya ba réfugiés o ye akoyamba lisusu te parce que plus tard ezali komemela bango ba problème ebele bazozala responsable ya ba problème oyo bayebi te pe bazozala insulté. Paul Kagame a contesté lisusu accusation ya soutien ya Rwanda na groupe armé ya M23. Ba accusation o ezali formulé na République démocratique du Congo pe ba membre ebele ya communauté internationale. Na yango groupe ya ba expert ya ONU na rapport moko o ezalaki publié na décembre eleki elobi ke mutu nyonso o azali ko kanisa ke ezali problème ya Rwanda mais ya Congo te ya liboso bozongisa ba Congolais o bazali na Rwanda o komaka chaque jour likolo ya ba action ya gouvernement na bango pe ya ba institution na bango oyo bazali koloba gouvernement ezali ko fonctionner correctement te rapport yango ebakisi ke ezali problème na ye te soki ezali problème na ye ezali pe problème na bino en tant que communauté internationale ezali na bango nde azali ko s'adresser d'après statistiques oyo ezalaki publié na Haut Commissariat ya Nations Unies pour na ba réfugiés ACR na Mokuse. Rwanda eyambi na fin novembre plus de 76 000 Congolais na territoire na ye. Pour na misusu depuis plus de 20 ans, ba médias locaux bazali kolobela plus de 2000 nouveaux oyo ba komi na 2 mois oyo eleki na Rwanda. Relation oyo ezali entre République démocratique du Congo na Rwanda ezali penda kokamwisa bato. Tobeta bongo masolo mususu gouverneur ya province ya Haut-Uele Christophe Baseane Nanga abetaki masolo mokola mardi 10 janvier longo na délégation ya CENI ou awutaki na Kinshasa pona ko former ba personnel oyo ba rezal retenu pona opération ya enrôlement bangonde ba ko kamba yango pe ba potentiel électeur. Nadina Sona pesibino ba précision. Gouverneur ya province ya Haut-Uele Christophe Baseane Nanga abetaki masolo mardi na Isiro elongo na délégation ya CENI bautaki na Kinshasa pour na former ba personnel oyo babengami kokamba opération ya enrôlement ya électeur de na suka masolo na bango secrétaire exécutif provincial ya CENI atalisaki reconnaissance na ye epai ya autorité provinciale pour na soutien oyo ye annoncé pour na ba opération oyo ezali kobanda kala mingi te na province ya Haut-Uele. À peine kokoma na bureau na ya mosala, gouverneur ya province ya Haut-Uele Christophe Baseane Nanga mbala moko alekaki na salle de réunion epai wapi masolo ezalaki prévu elongo na personnel ya CENI ndenge secrétaire exécutif provincial ya CENI atalisi. Nous avons rencontré l'autorité, maintenant nous en sommes à l'étape de la révision du fichier électoral. Eh bien, nous commençons d'abord par une cascade de formation qui s'est tenue à partir de Kinshasa, qui est maintenant au niveau 2 ici en province,
et qui sera au niveau 3 au territoire, et niveau 4, ça sera dans les sites de formation où on va former les membres des centres d'inscription. Bosimba ke formation et bandaki déjà mokolo ya lundi na ville ya Isiro, yango eko se clôturer mokolo ya dimanche avant ba personnel oyo ba se déployer na site territoire ya province ya Otuwili. Mungongo kitoko boti kolandeza bongo ya Nadine Assona na masongo suba ke président interfédéral ya AVC ville ya Kinshasa honorable Nerombu Mbungu ya betaki masolo mokola mardi 10 janvier elongo na ba maman ya Ligue de femmes AVC ville ya Kinshasa esalema kina siège ya parti na bango eza na commune ya Kasavubu héritier Mapindemi reportage. Président interfédéral AVC ville ya Kinshasa honorable Nerombu asangisaki ba mama ya Ligue de femmes ya AVC ville ya Kinshasa bakutanaki mardi 10 janvier na siège na bango oyo ezwami na Kasavubu epai wapi honorable Nerombu lokola président interfédéral ya AVC abeti loboko na mesa azali ko tenir compte ya organisation pe implantation ya parti surtout que année 2023 ezali année moko ya élection et sengeli autre vision du Congo ya mwana mboka Didier Budimbu oyo azali autorité morale et yebana kozala implanté bisika nyonso ateyaki ba mama bolingo bomoko pe bayebana komi pesa na mosala po na implantation ya parti asukaki wana te asengaki na bango pe bakende bisika nyonso bango bavandaka bamema message ya enrôlement massif pamba te soki ba mama bazali enrôlé ebele ekosala ke parti na bango parti cher ya mwana mboka Didier Budimbu autre vision du Congo bayebana kobimisa ba député ebele pe lisusu bapesa chef de l'État deuxième mandat boyebake na suka ya masolo na bango présidente ad intérim ya Ligue de femmes AVC na ville ya Kinshasa Mama Hélène Kalumba apesaki compte rendu ya masolo na bango. Toto sangani awa sur l'invitation ya interfédéral na biso ville province ya Kinshasa papa Nerombu moto alingaki asala une grande réunion de prise de contact avec les mamans de la Ligue des femmes de Kinshasa, de toutes les communes, de tous les districts de yango basangani awa. Message important à Pesibiso, ya liboso bolingo. Ba mama toza na bolingo, toza na bomoko, yango ne ko pesa biso pifo po AVC et kende liboso. Ta jami balé à Pesibiso implantation il y a parti à la base. Message mususu à Pesibiso ezali ya enrôlement. Victoire ya ba élection ezali na secret ya victoire ya na ba élection ezali na enrôlement. Bosimba ke honorable Nerombu azali kolala te depuis akomi interfédéral ya autre vision du Congo na ville ya Kinshasa molunge se molunge parti esengeli etele mabisika nyonso na ville ya Kinshasa pamba te Kinshasa nde ezali capitale pe ezali miroir ya RDC AVC esengeli ezala implanté bisika nyonso wana ezali cheval de bataille ya honorable Nerombu. Cadre il y a 30 ans, il y a société, il y a aviation, CAA, ils ont composé bon, 99% de Congolais. Info Lingala, un journal, il y a peu pour la peuple, mais il présenté bino ba cadre, pe ba directeur au bazar constitué compagnie africaine d'aviation CAA na mo poussé. CAA spécialiste à Congo profond. Créé depuis 1990, le lot a totalisé 30 ans de service à RDC, pays à peuple congolais. 95% ya bagents ya CAA, bazali bongo ba congolais ya Poso, ba congolais ya Makila, pe ba congolais ya Nzoto, c'est-à-dire ba congolais à 100%. 99% ya ba directeur pe ya ba cadre ya société oyo, bazali bongo ba congolais. Nayango CAA azali véritable locomotive na secteur ya aviation ya RDC pour apesi valeur pe chance na ba congolais oyo bazali bongo mingi na bango formé na CAA et sengel boye ba ke majorité ya ba directeur oyo to 99% na ba directeur oyo ba bandi carrière na bango na CAA lokola ba agent simple
pe lelo bazali bongo ba directeur pe ba cadre oyo bazali kosala fierté ya société oyo. Na occasion ya 30 ans ya existence ya CAA, tokotalisa bino quelques directeurs pe ba agents oyo bazali na CAA depuis création nango, to bakoti na CAA quelques années après création nango. Et c'est boye que CAA ezali bongo spécialiste ya Congo profond. Bolanda bango, boyoka bango, pour comprendre que CAA ezali bongo société ya mboka dirigée na bana mboka. Na CAA nasali mibu tuku misato 30 ans. Na kati ya groupe oyo ebandisaki CAA. Moussa na biso ezali kosalisa te ma immense esengeli pote bato bako zwa pepo toyeba bango libela na ebandeli ntango bazosomba batike na bango tozwa bango mpe awa na aéroport tolingi kokotisa bango na avion toba kosala système nyonso ya kolandela ma immense ezoleka kati ya compagnie koteka batike kotia bato na pepo mpe kokotisa na comptabilité ya compagnie. C'est bandaki na pepo ezalaki liboso pepo bazalaki nango bakonzi ya société pour na kokene intérieur le groupe GAP groupe agropastoral mais sima ba monité sengeli ba komisa yango société d'aviation longue GAP aviation to bandaki lokola GAP aviation mais ne sima ba ko pesa kombo ya compagnie africaine d'aviation yango na bandi na 1992 ti lelo mibutuku misato. Masolo ya mwana mboka Eric Mwamba oaza président ya fondation oyo na kombo na yebo bakeye weekend eleki akendaki ko s'enrôler na école Saint-Hilaire kuna na commune ya Kimbantseke sima na ye héritier mapinde Mijadine Malembe. Commune ya Kimbantseke ezalaki ya koningana weekend eleki wape pai bamonaki mwana na bango moto ya bato motema malamu boboto Eric Mwamba président ya fondation Eric Mwamba koya kotala bango ayambamaki kitoko ndenge bozali komona na bilili véritable mwana ya Kimbantseke mabele na ye esika wapi bakunda motolo na ye ayaki na équipe ya communication ya fondation Eric Mwamba après ba directif bakendaki kokutana na bandeko ya association de jeunes chrétiennes pour le progrès AGCP na mokuse wapi pai ADG Eric Mwamba akutanaki na ba mama pe ba papa na ye epo wapi batukunda mutolo na ye alobaki akokaki kolekisa ba fête oyo boete souci ya bandeko na ye ya Kimbantseke aprometaki bango akoya ko fêter na bango donc ya basaki ya loso basoso pe biloko ya ndenge na ndenge bakisa enveloppe esengo ezalaki bongo au rendez-vous. Ngonga ekokaka te ekoki délégation ya fondation Eric Mwamba pe ya AGC ba papa ba maman bana nyonso ya Kimbantseke banzalaki ya koningana pona kotika mwana na bango inde elongo na mwana na bango po akende ko s'enrôler nzela ambiance na centre d'enrôlement na école Saint-Hilaire wapi pai ADG Eric Mwamba a remplir ba condition nyonso pe azwi carte de lecteur na ye. C'est lelo o babengi yango za devoir civique. Et étant donné congolais de naissance et na yoka kimbela ya bakonzi donc bakonzi babengi to s'enrôler po yebi ki aza congolais a rempli devoir civique na ye lokolanga na oti ko sa une équipe nanga mobimba ya femme où ils a fondation Eric Mwamba où tu as basé na bien-être ya peuple congolais donc ya population donc tu as la devoir na biso na bengi si bana nyonso ya changu bana nyonso ya Kimbantseke ba s'enrôler pour to les gana maponami to pona molobel na biso oyo akolobela biso po surtout commune na biso surtout district na biso et se développer bana Kimbantseke président ya fondation Eric Mwamba alobi asengi na bino bo kende kozaba carte d'électeur na bino po bo voter utile tango ya maponami ekoya. Tolanda communiqué à professeur Dan Kuba lecture nango.
Professeur Dan Kuba Takana aza koyebisa na bana nyonso ya funa bakende kosangole massivement pour na tango ya maponami ba voter ba député ya solo oyo bakozala ba véritable molobeli ya district ya funa pour na ba élection ya 2023. Professeur Dan Kuba Takana alobi lisusu ke kobika ya peuple congolais eza na maboko na ye na nzela ya entrepreneuriat. Natina wana Professeur Dan Kuba Takana azali organiser conférence monene pour na kolakisa ba jeune auto prise en charge na nzela ya entrepreneuriat. Professeur Dan Kuba Takana azali ko salisa concours ya financement ya projet et entreprise ya ba jeune ko banda de 18 ans ti na 60 ans. Moto oyo a remporté concours Dr Dan Kuba Takana a kozwa bongo tope a ko gagné bongo $500 américains. Concours ekosalema bongo mokola samedi 28 janvier 2023 à partir ya ngonga ya 10h kuna kaka na université canadienne au Congo. Première rue boulevard Lumumba. Bosimba ke concours entreprise Dr Dan Kuba ezali ko concerné kaka bana ya district ya Funa, c'est-à-dire ba commune lokola Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembau, Makala pe Bandalungwa. Bongo ya ebele pona koyeba ba critères ya concours. Professeur Dan Kuba Takana. Projet entreprise Dan Kuba Takana eza po na biso nyonso. Entrée eza bongo gratuite. Société détective Congo batie na marché te vers Congo malaki eza kosunga ba congolais eza pe kosilisa bokono ya malaria. Stéphane Skande, Michael Bristoto. Tu sais les mecs comme moi. Ba innovation pe ba création na mboka Congo esilite ya lelo ya sika Société diététique Congo ememeli bino te vers Congo malaki te ya mokwake oyo etika malaria na defodi okotuna ngai te vers Congo malaki eza nini yoka ezali te oyo tobengaka ti emelamaka lokola te nyonso kasi entre te vers Congo malaki na bate misusu etikali différence yena po te vers Congo malaki eza na zamba ya baavantage pe ba bien fait ndenge na ndenge oyo na bate misusu bokokuta yango te simba te vers Congo malaki ezali complément alimentaire donc véritable source concentrée na ndenge kosakana te ba nutriments te vers Congo malaki eza kosilisa malaria eza kobeta yango dada ata balobi o malaria na yo ekomi ti na 5+ ekoti ti na misisa te vers Congo malaki esilisaka yango jeté une fois avec action nginganzu soki omeli yango kaka kanangi malaria wele mvimba veut dire ke mobimba kasi yoka na qualité nango ya complément alimentaire te vers Congo malaki eza ata na effet secondaire moko te okoki komélanger yango na miliki ezala chocolat ekosala eloko te pe kosilisa bokasi nango soko moke te kopanda na mwana ya 6 mois veut dire nourrisson akoki komela yango ti na mwasi oyo pe aza na zemi akoki na ye komela yango po eza na effet secondaire moko te selon ba recherche ya baexpert ya SDK ezali préventif pe curatif otuninga kozwa te vers Congo malaki kuwapi yoka kende na bisika ba radio nyonso ya wenze ezali lokola na Zigida na Gambela Selembao Delvo Upen Matete Pascal Masina Petro Congo marché à Liberté Lemba marché Hindu pe na marché à Bekatef tope okei na Société diététique Congo oezomi na avenue Victoire numéro A41 quartier Matonge référence la grâce baby biplay na commune ya Kalamu yoka soki oza na posa ya kosomba kasi mwe ya kosala déplacement eza te komitungisa na yo kutu te mpo basalaka pe livraison à domicile to obengi bango na numéro oyo 089 86 60 125 te vers Congo malaki osilisi histoire ya malaria ezwi kisambeti kamata toza na communiqué nécrologique bolanda lecture na yango. Famine Tumba,
Jacqueline Fiala, MC Ntumba, Pebert. Bazana mawa ya kuebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mama Koko pendeko na bango na kombo ya Hélène Amboyo oyo bamesanaki mingi kobenga kulutu ye akufaki depuis mikolo eleki. Programme ya matanga ezali boye. Jeudi 12 janvier, veillée mortuaire ekosalema na salle polyvalente Les Oliviers oyo ezwami na avenue Université na Yolo Kapela. Mokolo ya vendredi 13 janvier, nde nzoto ya mowei ekolongwa na morgue ya hôpital général de référence ya Kinshasa ex Mamaimo. Bokundami ekosale mabongo na cimetière chez les bambous oyo ezwami na commune ya Nsele. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Hélène Amboyo di kulutu. Place na info ya ba journaux héritier mapindemi ya salim na sélection pe commentaire. Mbote pe boye ibolamu na info ya ba journaux ya poko ya lelo oyo tofungoli na quotidien la prospérité au terre akomi RDC Sama Lukonde azali ko inspecter misala pe a confirmer rendez-vous pour la 9e juillet ya francophonie na République démocratique du Congo. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a salaki visite d'inspection et salaki bongo mokolo ya mardi 10 janvier na ba site ya ndenge na ndenge oyo ekoyamba milulu ya ba 9e juillet ya francophonie na ville ya Kinshasa. Alekaki na site ya stade Tata Raphaël ya stade de Martyr pe ya site ya police nationale congolaise et paiwapi Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobi asepeli na évolution ya misala ndenge ezali kotambola pe a promettre que baje ya francophonie kozala organiser bel et bien na République démocratique du Congo na fin du mois ya juillet kino na début août boy nyonso ezali kotambola malamu selon chef ya gouvernement. Toke na ngambo mosusu l'objectif alobi Paul Kagame akangi ba porte pour na réfugiés ya République démocratique du Congo. Confrère l'objectif alobi maloba ya président ya Rwanda Paul Kagame ezalaki prononcé na début ya semaine liboso ya ba élu ya Rwanda et pa wapi Paul Kagame alobi bakoki koyamba lisusu ba réfugiés ya République démocratique du Congo te na ndenge RDC na ngambo na ye azali ko accuser ye et puis tango nyonso bazali ko finga bango na tina wana pona bango bamoni occasion ya malamu kokanga ba porte na bango pona koyamba ba réfugiés lisusu ya RDCT pona ko éviter ba problème ya ndenge na ndenge Paul Kagame président ya Rwanda asukisi na maloba na ye. Toke na ngambo mususu journal La Transparence ye atalisi Marie-Ange Mushobekwa ancienne députée na Assemblée nationale oyo azalaka invalidé ye azali kolakisa mosapi epai ya Christophe Mboso Nkode Mpwanga oyo azali président ya Assemblée nationale pona Marie-Ange Mushobekwa alobi invalidation na ye ezalaki bongo illégal boye na ngambo ya Christophe Mboso pona Marie-Ange Mushobekwa alobi ye esengelaki apesa exemple moko ya malamu pona jeunesse kasi azali kopesa exemple ya malamu te alors que azana 80 ans nzokande ba proche ya Mboso selon Marie-Ange Mushobekwa bazali ko promettre ye liwa kasi pona ancienne députée Marie-Ange Mushobekwa alobi liwa ekozongela président na bango moko na 2023 na information oyo tosukisi info ya ba journaux ya poko ya lelo botikala malamu. Ozalaki ebele pona kolanda info lingala journal ya pepo na pepo sepelaki na ngo pesa merci na Igor Tingi azalaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel ya Jadine Malembe héritier mapindemi a superviseur ki journal oyo montage sima makepa ya Christian Kangebeni pe Fabrice Lundombi ngana bino pe pesa ni rondo pour mikolo zaliko ya au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda futuka
mbandaka na kindu kokende yango ekomi neti na nsima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays.